Jeudi 22 juillet 2021, bote na ba compatriotes nyonso bazona na biso partout dans le monde na kati to pe libanda mboka. Tozona na cadre émission na bino kindoki politique, émission na yo, émission na yekuna, émission na biso bonso wapi tozalaka toujours na bitite ya ko yebisa bino le pourquoi et les comment de choses a ndeto tokota na mozindo so ba feu d'actualité, ba feu zo leka pona kotanga penza nini yaki nini lekaki lobby nini leki lelo pe nini ekoya lobby parce que ba le poto baloba le même cause produisent les mêmes effets ya moins importance ya koyeba nini uti koleka koyeba nini tozo sala lelo pour kotoyeba ba résultat nini tozo zo lobby c'est impossible olona lelo loni ma desupe lobby oya ko buka nguba en tout cas oyo kolona lelo yango ndo ko s'attendre au buka lobby est très logique ce qui oloni mabe ko buka mabe que l'on bolamu lelo lobby pe et cause la bolamu nde okofuta en tout cas na cadre émission qui nous politique nous sera toujours accompagné nous allons monter na sabino nous savantité nous allons toujours na expert toujours na ba politique majorité comme opposition porte ce qui nous politique ils sera toujours ya au fond ma pour na yamba biso bino banson ba iboza na lelo ba koloba pour que mboka na biso et que na liboso lelo na zabongo na monsieur héritier Ilunga aza moko ya bapandi sango ya mboka na biso pe moko ya ba analyste politique o bakenda mpe nsango na ile elongo tokosola mwa mingi na o etali ba sujet d'actualité ya mboka na biso kasi ya mboto kota na veuve du sujet toyeba que lelo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé séminaire du gouvernement wapi abendi ba gouvernement abendi ba membre ya gouvernement sans ba lukonde matoi ko bisa bango que faut ba travailler pour l'intérêt à peuple pour que population a se retrouver pour papa lobaka le peuple d'abord ils allaient mot d'ordre puis ils allaient moko ya ba pilier ya société o ya allaient vraiment contenir entre autres social et population pe kimia na est ya République démocratique du Congo et ils font mi lelo pe séminaire ngo ekosuka mokolo ya samedi wapi ekoza clôturer na ba conclusion oyo gouvernement sama lukonde eko livrer na population pour to bandeni makambu ezo tambola et to bien que uta lobby de corps ya son éminence Laurent Mosengo parce qu'il y a ezalaki inhumé à la cathédrale Notre-Dame du Congo ba Christo ba ki ebelepe ba personnalité politico-religieuse basala qui peut présent pour na ko faire par ko rendre dernier hommage na prince église catholique oyo atika kibiso mikolo eleki émission kindoki politique ya biso bandi débat efungwami tozana monsieur héritier Ilunga moko ba pandi sango mona mboka mbote na yo mbote mama na bonne santé moi malamu pour nini ozobela nazobela tika pasi ya makambo ezoleka na mboka na biso epesio na malile bakisi na ba problème mboka donc malile kutu te ba problème kaka mboka parce que biso so mboka ezotambola mabe je crois que tokokata koliati moko ya ba compatriote tozana na plateau kindoki police ya moko na lelo mona mboka héritier Ilunga récemment tozalaki na yo tolobelaki likambo ya ndungu ezo ko ningisa union sacrée ningani Baïa ensemble pour la République ba menacer ce qui loi Tchani eza examiner ba ko bimana kati ya union sacrée kasi lobby eleki mona mboka moko ya lisanga union ya lisanga ensemble pour la République azalaki condamné et BCP et PCP ba point de vue de gauche à droite ba msusu ba saluer likambo etali justice mboka na biso longonia parce que le justice est sale musana ngo même msusu ba lobby que et makambo wana sala maka déjà et justice à l'autre côté alors que tous en état de droit likanisi na o to lecture na yo na sujet wana esani nana poussa na no retirer parole wana otuko bimisa ya koloba ke to na état de droit ce que to zalaki na état de droit est-ce que vraiment Zwe Kabila lingaki akende na niveau akende la kita soki tozalaki na état de droit azaki destitué azaki destitué na procédure nini assemblée provinciale na procédure nini soki tozalaki na état de droit moyeji aza wapi soki tozalaki na état de droit gouverneur Amaindombe aza wapi na procédure nini soki tozalaki na état de droit Vital Kamerhe aza wapi tolanda biso so procès na na marque nini na loba na yo kaka awa na plateau na yo koloba ki justice ya Congo est instrumentalisée
justice ya Congo se soumettre pas maman na politique. Oh, mais c'est grave ça. Parce que yo moko moni condamnation ya frère na biso Jacques Ndala et puis si passe. Parce que tu dois comprendre que Jacques Ndala a condamné sur base ya ndenge ya boyaki proposition ya loi ya Noël Tchani. Biso tozo soutenir loi ya Noël Tchani, mais tozo soutenir en haut na balolenge moko boye. Ya kolobake loi eza malamu pe eza mabe. Malamu nango yango. Mabe nango yango to senga na commission PAJ pour écarter nano ba exemple oyo tozo sala nini tozo mona ba proposition ba place mususu ba mekana no ko écarter yango ba arranger yango pour loi yango ezala nini ezala malamu koleka. Toye komona soki balobi ke Jacques Ndala à propos ndenge bazolobela wana selon ndenge justice a oti ko trace. A ota kolobela te eza ba vidéo etambola ki pe na ba réseaux sociaux wa pa za ko senga oui aza ko senga azo senga ba troupe ko ba tosa l'état te ba tosa l'état mo unité wana ba propos na ye eza ba propos moko eza ko inciter la violence. L'autorisation na yo. N'est-ce pas que zo ko inciter la violence et que pekisami na mibe. Mzee Laurent Désiré Kabila aloba na sengi na Congolais nyos dans chaque village de prendre des armes, même des armes traditionnelles, des lances, des flèches pour combattre un petit monsieur de tous. Toye tolongwa la pour na pesi on a l'exemple ya liboso ya Mzee Laurent Désiré Kabila aloba el Kambowana. C'était dans quel contexte? Contexte akolobaki Jacques Ndala na makambo alobaki wana. Soki ezalaki ke toza na état de droit tolingaki tomona mandat de comparution na ye alobaki yango na mokolo nini pe justice ekokanga ye na procédure nini soki justice lelo ekangi Jacques Ndala na autorisation na ko autoriser nga na pesa na la kisewe image moko oyo mona ba confrère na biso ya IDPS bande ba confrère te bande ko na biso ya IDPS ba militaire IDPS ba wolo ba makambo wana na ko tangela yo kombo fils mukoko aloba soki ba meki ko telemela pouvoir ya le peuple d'abord to ko distribuer ba armes est-ce que fils mukoko a ko gugo ebisa la justice était placé ya ko zwa ba armes ko bana ko distribuer bato non la question image oh fils mukoko azoloba alors pourquoi pas poursuivre quitter fils mukoko ba monika ka Jacques Ndala. Est-ce qu'il y a une personne qui a courage pour saisir pour nani a saisir qui a Jacques Ndala ba bisabiso muto akenda ko saisir mais une organisation déposer qui plainte contre elle. Organisation nini après procédure nini bakangeli Jacques Ndala soki toza na mboka vraiment état de droit ezali. Mais vous êtes d'accord avec moi que liberté d'expression et sa libertinage quand même. Oui d'accord, on a le droit de parler mais on n'a pas le droit de tout dire. Non, au moins ce que Jacques Ndala tenira qui va propos ya mabe tolinga ki tomo na justice à la kisi biso ya kolobake Jacques Ndala teniri ba propos ya mabe na moment nini Jacques Ndala tenira ki ba propos wana ta Jacques Ndala teniri ba propos justice alinga que se saisir procureur général ya TGI Kinkole alinga ki atindela mandat de comparution ya monsieur Jacques Ndala kolobake ya kana no se présenter ou se expliquer biso likambo otu koloba yo moko mona ki ndenge bakendaki ko déposer na Kinkole ami se retrouvaki na matete ndenge nini na matete yaki ere nini azalaki wapi kolobake ensemble pour la République et longwa na kati ya union sacrée soki loi na eza examiner les conditions ezani. Est-ce que vraiment ba kolongo la politique ya Congo est-ce que vous assure que ba kolongo ba mususu ba koki kolonga ba mususu ba hotikala des places toya kasiko ko découvrir que politique ya Congo to etambola kamabe yo kanisi ke lelo soki bango balongo ba député wana bakoki koyokana ndenge baza soki ka 70 combien wana babimi libanda ya parlement ba examiner loi wana et ba ministre va démissionner
hein ba directeur général wana ba ko démissionner moko ya bana mboka Congo, ancien premier ministre Otoyebi Malamu Matata Ponyo Mapan azali empoisonné, alobaki yango na tweet na ye, apesaki ba communiqué eza officiel. Bavoka na ye basengi ke azala transféré na étranger pour ko bazwa soin na ye. Récemment toyebi biso nyonso ke azala abengamaki na justice et après azalaki placé sous résidence surveillée sima balongoli ye, kasi lelo oyo aza empoisonné, azosenga lisungi ya mboka mobimba na oyo etali baprière wana pe ezali moko ya oyo akomaki na compte Twitter na ye. Likanisi na yo na oyo etali dossier ya mwana mboka Matata Ponyo sénateur lelo. Et likambo wana ezolakisa biso ki depuis pouvoir ya IDPS, depuis IDPS azwa pouvoir, tomoni ke 37 ans d'élite na bango lelo bakomi na pouvoir, tokanisaki ki mboka na biso ekobonga parce que babundi mingi. C'est pourquoi na senga na chef de l'État ndenge azwi charisme ya papa Etienne Tshisekedi alingaki azwa na autorité wana. Lelo soki Matata Ponyo aza empoisonné, tozo kaka ndenge toyoka kaka na présidence kuna eza système kala toujours ya ba poison. Après la présidence toyoko kuna eza COVID-19 te na non COVID-19 wana eza officiel veka ba kosara biso patenyoso tobi ke intel akufa na COVID-19 l'autre COVID-19 c'est ça eza la problème. Lorsque ozo mona kemboka na biso IDPS azui pouvoir, tokanisi kemboka na biso ekobonga, mama na omito yoko mona IDPS na pouvoir, injustice, enlèvement, empoisonnement. O biloko na moma ya Kabila to bandaki koboya yango. Na IDPS na biso na nzela. To ba ke Rosimu Kendia ko fari ko na pamba ka. Hein? Non, tu vas écouter les militaires aussi à Koufi. Tout le monde va arrestation n'est pas quand bande ko Franck Djongo. Tout le monde va Dio Mindongala. Tout le monde va Jekoko Mulumba tolobité pouvoir eux amabe. Pouvoir eux amabe. Tu votes qui pour un changement, les lois avancer ning tozana. Et le côté? Surtout même pas un peu. Surtout volonté politique pesate. Exact. Tout le bonheur malade. Volonté politique. Il y a chef de l'État qui état de droit il faut quota. Tout moni il chef a comme enquêter na ba entreprise publique récemment ba otaki ko suspendre ba mandataire public pe belé parce que quota de gauche à droite les autres mona nani moko ya bakambia minene o azalaki na président de la République a sali mabe justice pe kangi to moni ba ministre pe justice e kangi bango, n'est-ce pas là eza signification que tozo kende vers état moko eza état de droit ndenge tozo lo bango lelo tozo kende na état de droit to kende na état de droit maman Naomi nazo répéter toujours que justice na biso eza instrumentalisé par maman na ye politique. Depuis babandi kokanga ba politicien, est-ce que kuku koyebisanga procès ya malamu depuis IDPS et comment la pouvoir ba politicien onyo sotozo yoka oyo procès vraiment ya malamu ke omoni procès ya mutu entele kendaki malamu soki toyo na justice na procès ya ndeko Vital Kamerhe oyo basiroma procès de 100 jours au procureur général la TGI Gombe, incompétent à quoi bisabiso que voici là où M. Kamerhe a détourné quelque chose. Maman Naomi. Na ebité ce que yo monaki yango menga na monaki yango te. Incompétent na ke ba yo comme non, incompétent wana parce que nani procureur général alingaki bisabiso ke ndeko Kamerhe place à détourner ki mbongo yango yo. Ndeko Jamal Andimi ya koloba ke mbongo bino bozo lukanga na zwaki yango. Hein? Mbongo bino bozo lukawana nga na za nango. Problème ya M. Kamerhe za wapi? Vous êtes d'accord que c'est un procès politique? Oui, oui. Alors que moko ya ba proche collaborateur, il y a monsieur Vital Kamerhe, président et IENC à lobaki en tout haut na antenne, il y a une de radio et un bok na biso que les procès judiciaire.
Ok, mais mutu akangela place akangeli aye ezali toke pêche. Oya chindo boya azwi ndakala oya azwi boyo. Elobini. Elobi ke mutu a comprendre place à comprendre yango. Yo comprendre ni. Ngala comprendre que ezalaki politisé. Aneti arrestation ya Jacques Ndala na Vital Kamerhe za lolenge moko. Des procès wana nyonso eza politisé. Pona yo, soy politicien asali mabe batikai. Non, il fallait tout landela. Dossier matata ponyo tata banako loba matata ponyo lembongo a 1000 écoles, matata ponyo lembongo a Bukangalozo. Azalaki premier ministre, ministre à finance. To banako loba te. Et les gars qui pour la politicien va salir mabe et bongo ba mususu basala déjà. Parce que wana nano de bazimbongo ebele. Mama Naomi. Tant on ba ke bakanga ibon mabe fa bakanga bon lolenge. Soki to bandi nano na procès ya ndeko Jacques Ndala. Toza na poussa ba ebisa biso mandat de comparution à Jacques Ndala. Ba propos wana Jacques Ndala tenira ki na date nini. Lorsque Jacques Ndala tenir ba propos, to monaki biso no to ndeko ya tenir biloko pona nini, hein? Mais to ko tala dire mukolo a tenir ba propos wana na mukolo ba ko kangaye. Est-ce que le meeting wa ça qui na siège ya ensemble pour la République na bandal arrêtez pembe biso no to biba popo eza mabe mais mukolo ba ko kangaye bakangi na lolenge nini Mama Naomi. Est-ce que vraiment bayaki boto okinenge to mona kana ba réseaux sociaux que mandat de comparution à Jacques Ndala ngo ba olukisa Jacques Ndala fallait que ne se présenter la date interne. Dossier étiré suspense. Moi, est-ce que c'est vrai que Jacques Ndala qui a commis se présenter na parquet général à Matete? Non, biso je trouvais que bakanga qui dimanche ba pas banani yo oui ça va que ngani mutu la poser ba question et ça va na procédure nini parce que biso no to bi que Jacques Ndala bakenda kinde ko déposer na parquet à Matete. Bakenda inde kotika ye. Bakenda kotika ye kuna ndenge nini tange nani na compétence territoriale Jacques Ndala lingaki ala juger na tribunal ya Kinkole. Akende na bazo kende na yende kotika ye na Kinkole yene to ye kotika la bino na pona ni ko flatter bisobo. Parce que Kinkole nde mutu alingaki atinde la Jacques Ndala mandat de comparution. Kindoki politique à l'élection Koba, tout le bel à propos, il y a cardinal Ambongo, lors il y a obsèque, oui ça y est qui n'a parlé du peuple. Bah propos naé et tumboli quelques camps politiques, Koba que à bois qui bambois qui est là, dans la logique que il faut qu'honorer mémoire il y a son éminence Laurent Mosengo Passigna, tata cardinal Walokumo atika kibiso bakundaki ba inimaki hier na cathédrale Notre-Dame du Congo alobi que qu'honorer mémoire na ye eza osala ko population et vivre vraiment l'âme. Ton yo kakili kanishwana esala ki olelenge. Esala ki nga bien. Esala nga bien. Après parce que comme ça qui m'attend ya cardinal Mosengo neti retrouvailles politique mo boy. Na moment wana coronavirus ezalaki te na fulu wana bato ebele bongo coronavirus ezalaki te biso ba musu to tala ngo musika to tebe musika to tala moya kokota kuna to banga mais bango na bango ba oyo ba imposer la ki biso malade wana ya ko imposer ke ezali imposer les ennemis. On a ça ba proche ba bela coronavirus pour deux. Ah, on a ça na bangote. On a ça na bango. Ah. Ah, ya solo hein. Ça veut dire yo ko ça na moi hein. On a ça na. N'est-ce pas bisa sincèrement si moi je suis affecté na coronavirus. Est-ce que na koloba vérité que docteur même maloba kita ya bela ki yango. A doit dépenser combien? Après biso biso que traitement nango est gratuit. Alubaki a dépensé qui combien? Tous on a maloba. Il y a cardinal.
tokende malema anga mboka na biso nzambe sunga Congo nzambe vraiment sunga Congo na biso etambula mabe makasi Congo na biso etambula mabe parce que lelo ba ministre ba komi kosala sur intérêt ba parti politique na bango lelo ba ministre ba komi kosala sur intérêt ya ba chef ya ba parti na ba regroupement politique na bango lelo na Congo na matanga ya pamba ya cardinal Boutiango comme retrouvaille politique. Est-ce que ta fatia kotaki na Denis Sassou Nguesso? Est-ce que nani Fayulu Telemaki? Est-ce que moni nanga ba omemela biso? Eza matanga mutu nyonso akoki koya balobaka muninga malamu toyebaka ye na ntango ya pasi ebilo bakomisi yango ekomi makambo ya politiki lolenge nini ezalaki opportun koloba maloba ya bongo na ntango ya matanga mais mabe eza wapi tomonaka meme ata bapaster baoteya biso repentance meme na matanga mabe eza wapi eza lifale kaka te yango na kati ya eglise soki ate yango na matanga mabe eza wapi parce que ye mutu wana asi akufi aoteya biso tobongola mitema. Séminaire, il y a gouvernement congolais Fongami Lelo, le président de la République, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, Azayaki Wana, et l'ongona gouvernement Samalukonde, Fongoli, séminaire, il y a gouvernement, Wapia exhorté, bon, travailler mini pour l'intérêt à la population, et qu'on soit 3 jours, Makanisnayo, par rapport au Yamosal, et au gouvernement Samalukonde, séminaire, Wana, le Lengue, et le pour encore remonter, bon, moral, travailler malam. Nzambe asunga biso pona gouvernement oyo esala malamu soki nzambe asungi biso te bakotondisa kaka bambongo na bafamille na bango mais ils ont le temps. Combien d'années tika sama lukonda bisaki biso na 2 ans na ndamba kosala soki 30 milliards toza déjà na combien na caisse à part 500 jeep nde loko asika tomoni na gouvernement sama lukonda 500 jeep. Il ne faut pas oublier que ça lui fasse na éruption volcanique. Ah, maman. Ça lui fasse na Covid-19. Maman. Comment ça va faire na nitena ngambate. Mais ça va na pépé. Et ça va défi. Ah, maman Naomi, comment ni tozala na poto? Tozala na poto? Ba komi ko sunga biso ya ko sunga. Kenya sunga kibiso, Brazzaville sunga kibiso. Basunga kibiso pona toko Rwanda sungi biso. Pona bandeko na biso ba osufure kuna na est. Mais mbongo ya kosomba ba 500 jeep ezalaki nango. Ma ya kosunga bandeko na biso ba osufure kuna ezalaki te. Ekomika kano tochana no ndambo solidarité pona ke équipe gouvernementale qui était sur le terrain, président de la République paix après qui était sur le terrain, nani maman Denise paix ayaki na fondation na eba, parce que quand même musala maman Olive Lembe paix ayaki wana paix. Yo tangi ka ba papa ya ngas kuna ya ndaku na ya mboka na biso ba kendaki yo sunga kite. So sunga ki, so banda ko lobelango wa paix yo zo lobelango. Ba pesi yo combien polo? Après si le côté ça veut dire que ça mal connaît le gouvernement na ende pesa ki mbongo po yo banda ko loba makambo wana na gouvernement ça mal connaît depuis bandi et loko asika to moni 500 dipe ba député volonté politique au Kitsabilo n'est-ce pas là un pas aussi aux ana carton déjà sociaux sont ba $10 na ndako riche en promesses. N'est-ce pas que tout, avant comme on a maboko na biso, il faut que ça en penser un projet. Est-ce que dossier ko Kitsabilo ko kolia eza le sous projet Congolité kaka. Hein? Dossier ko Kitsabilo ko kolia eza le sous projet.
baosakana na esprit na biso nayebi te soki na bandako na bango nde bazosomba bakarton wana ba $17 na ba $10 na bandako na bango parce que soki otamboli na Kinshasa nayebi te soki okomona carton soso wana na $10 na oyo balobaki soki ya mboliongo soki batomson wana mike wana ekomi na $17. Je ne crois pas. Lelo soki il faut ko Tchamayele na agriculture na biso pe élevage nini photo sala to bandana nini pour que to relever le côté wana parce que tozo lobe lelo ba produit surgelé mais en tout cas biso mo pe toza na ba terre ezali vide belé so ke côté Bandundu ba Congo et toza na ba terre riche nini faut ça lelo pour que to remonter industrie du côté agriculture ya mboka na biso moni soko ke na Libye kokuta bazolo na biloko na ba pays mususu basengi neti Congo boke bo pesa biso entendia boye biso tokobana kofuta badro biso tolona ok na Egypte memema ok na Egypte kokuta ba l'état za na banyamatina ba territoire na bilanga tina ba village kuna ya kati bakei kosala bilanga mais l'état na biso ministre ya pêche et élevage ayebisa biso nano l'état congolais aza na banyama boni ya koloba ke soki na Katanga l'état aza na moins bangombe 1000 aza na bantaba 200,000 aza na ba meme otabangulota est-ce que na mboka na biso ezali so il y a un côté mais est-ce que ba jeune ba koki ozo makanicité à ko monter ba entreprise de ces genres financement ko tawapi chef de l'état ça loba ki azana prêt pour na ko soutenir récemment ota ki lo bango na ituri place azalaki azana volonté à ko soutenir est-ce que yo komaki projet au tiango wala pe au présenter pe ba boy ko soutenir yo na sali yango te pe na ko sala yango te awe comme na système ba parti pe toko zalaka na kamo boy biso pe to na bakate to na ba regroupement politique te to na ba parti politique te to na ba association te to na kacha ba SBL te osasi lelo que doit faire la jeunesse congolaise pour remonter l'économie et développer la RDC to prendre na conscience na biso place ni tozali pe tozokende wapi ce que tali na ba manifestation nyonso banani bakufaka ba jeune kaka lelo bazo vanda na ba bureau climatisé ba otambola ba jeep ya bien mais biso to souffrir ba jeune ta ba souffrir ce que ba lingi ba sa ba manifestation na bango ba ko suka epa ba jeune jamais koyoka ke marche moko boye salami to kitaka yo nanga na terrain na moment ba marche na ba manifestation aussi au cas papa 50 ans akufi na marche moko boyeke no IDP ça sali marche papa 50 ans akufi et PPRD a sali marche papa moko boye à 60 ans akufi INC a sali marche papa ya 70 ans akufi okaka ba jeune ba 38 ans kita nde bato bakufaka mais na suka ba kwa kopesa biso combien ba 2000 ba 1000 francs ya kosoma ba mapa parce que lipa wana na defa ki déjà na komi na nyongo ya 5 mapa na komi kokima meme mama ya mapa na zwana no 1000 fois wana na pesa libumwe komi kosenga parce que na Congo to defa ti lipa déjeuner à tongo muto a défi to prendre na no conscience ya kolobaki to tika na no kozala instrumentaliser makambo ya politique oyo to écarter yango nano to banda koluka ozwi mwa 10 000 fois na yo sala ta cabine oli okende bar sala ta cabine na coin soki omoni ke ozokoka te banda kochata mwa place moko boye osombi mwa tongo babenga soki babenga nini obanda kotonga ta sapato mwa liboso ya lupango wana mutu aye apesi yo mwa 300 mwa 200 eza bien apparemment jeunesse congolaise felinga musala penza te soit musala nde eza te bamisala eza te bamisala nde eza te
mais encourager bazana encourager bazali parce que comment muta auti côté à Selembao auti côté à Kingasani auti côté à Masina auti Kinkole auti Maluku aye na ville azaka par exemple azaka na 2000 francs aye po banda ko benga kaka mutu mama yaka kote oyo kote biloko ya bien ezali kote oyo ba congélateur ya malamu ezali ba radio ya bo ezali kote bilamba ya propre ezali na suka bazui soki 5000 basali nini bapesi aza courage azonge pour le bikuna yesu émission qui politique à l'éleuse aussi là ils avaient vraiment émission réflexion tout le bela ba retomber à état des sièges déjà 4e prorogation nango to moni récemment ba otu ko biso que bambongo ebele il fallait comment na niveau ya état major mais et comité ezala na Kinshasa ba retomber état des sièges sur le plan sécuritaire na est de la République déjà sont ya malamu ezali Nzambe asunga twana pusa kimé ko tape kuna ndenge biso bato twana Kinshasa tozulia tozomela tozolala mwa bien na mwa kimia bandeko na biso pe kuna balala bien balia pe malamu olia kosomba ba 500 jeep olia kotambola na ba na kokutana kaka kosala ka ba réunion kaka na ba Béatrice Hotel na ba manifestation tokutani na limité olia tokendaka na ba grand hôtel tozwaka pe ata ba mbongo wana mais ba place ezali boketa na martyr muto kosenga bino mbongo azate et ça sécurisé quand même bakubengala la police ka bato bakengela bango kote bakenda na Béatrice Hotel bakokengela bango na martyr bakata na échanger wana na se wana mo malili ezali président lancer programme ya 100 jours so lancer en place wana clim ezate hein extérieur bébé veste ko beba na momato bandaki ko bunda to tamula la banzela o veste bana beba te hein kaka na moment parce que comme ministre de veste ko beba o somba mususu mama papa na maman o somba bilamba mususu parce que zwaka mbongo ya l'état ya peuple congolais rapidement ba retomber il y a état de siège nzambe asunga déjà quelques mois qui vraiment mbutu penza makasi sauter et bela ba rebelle bazo se rendre c'est déjà un bon pas mais ngai na bandaki kolinga ndenge to bandaki koyoka yoka ki omoni ba bitumba oyo eza na este source nango eza Kinshasa vie mboso pe aye koloba ngo clair abi kaka bino ba député ya este ndenge bo teni bo lo ba makambo oyo boza mais commission d'enquête si moi fongo mara suite pe ce matin to mona ba nani ba vie na biso nani député national eza nani kombo na ebungai batambola na ba Jeannette Kabila continue boya batambola na ba Jeannette Kabila oh non toyebu mala ba épreuve tozela moment oyo koya tokolakisa bino jusqu'à maintenant toza wapi tokomi na niveau nini kende na kanko kolota ndenge bana basoda ba souffrir basi basoda ba souffrir mais quand même faut dire coup de chapeau au FARDC ba osamsa na bango quand même oui, malgré tout ça oui omona kina ba publication na biso publication na ndenge na okumisa FARDC mboka na biso allez le FARDC tous amis tous ensemble et le comme casse mais bata la paix dossier amour que pembeni na kankokoro niveau ekomi solo hein ba mibali ba bitumba pona ko bundela mboka mais bana na basi batikali ba souffrir na malade eloko ya mabe eza pembeni wana soki kokanga bakangi yango mbala moko chef de l'état atala nano likambo wana ndenge ministre ya santé akokoka te akotela nano bandeko na biso wana bazana mais apparemment nyonso totia na mutu ya chef de l'état eza nini parce que tolembi bato oyo azotravaille na ye wana basalaka na bango eloko te donc chef de l'état fois que notable commune chef de l'état fois que inauguration ya boye fois que ndeye moko chef de l'état il faut que est ye moko chef de l'état finalement omoni vena nani jikaka mutu atika silence la défaut
tabataki koloba te biso lelo tobanda koloba nini moto soki kaka boye moke mama Olive etalela biso likambo oyo mama Olive etalela biso likambo oyo parce que azoya rapidement nde tomoni ke non na minute oyo fallait kaka chef de l'état moko asala nini abana kotalela biso likambo surtout kazalaka motema pete soki parce que moko nano akota parce que ye azala nano mwa be parce que azoloba mais bato otravaille na bango nde baza mabe bango nde baodiabolize te mais baza na volonté ya mosala te po soki tokie vraiment na bakabinet ya moko na moko ya ministre tokoyoka baparti politique ndenge bandeko na bango baparti politique ndenge batondi kuna na bamambo ya famille est-ce que comment la ministère avec bas n'est-ce pas que na petentique n'est-ce pas que tu acclamaki biso nyonso veni ya gouvernement so malukonde eza na ba tête kuna na kati ba tête ya makasi o biso nyonso to sepena na bango ba tête bilongi ya sika bayaki ebele et puis baba o basala bakombo bazali neti mama F bazaiba neti oyo azalaki confrère na biso awa komi son excellence ministre ya média Patrick Mouyaya baza mwa quelque batete ya malamu ezali mais bato neti bavie ja lycée te bato neti bavie mutinga te batete bazali ya mwa malamu bazali Kindoki politique alelo comme vraiment la souka mot de la fin na yo par rapport ya misa ya tongo alelo o ezalaki bongo kindoki politique to yeko lokate mais to yeko bongisa mboka na biso liloba no asuka ezani liloba asuka ezaki na sengi na honorable Daniel Mbao proposition alors na tia ko kuté a ombeni ta la bosanya na sengi kaka na honorable Daniel Mbao comme ça que honorable zongela climatiseur azongela célibataire asungi bino te finalement $500 eza ebele makasi est-ce que basa ndeni 1 million de francs congolais le l'homme doit comment ba la moi si na $3000 yo ebite yo na osu facture te apparemment yo kate 1 million de francs congolais au lieu ba proposer ba libanais na ba indien batika koteka biloko en détail. Donc nous avons la proposition pour le Makambo Robal. Au titre de votre organe Robal, là la vision que tu as la poche à Robal. Mais code de la famille, maman, tout ce qu'il a là dans la code de la famille, ou la loi pour la protection de l'enfant, tout ce qu'il a là dans la famille des alliés, cellule de base, il y a société, ceux qui famille est qui société peut être bien. Ils vont aller à la liboum. Au pays ça, lorsque tu as ma bé. Mais justement, sur l'IET, aux $3000, il y a la moitié. Hein? Ce qui na lié na luki mais nazo lia malamu te ba libanais na ba indien ba oteka biloko na priya chelelo libanais oteka tina mundongo ezala neti pilipili wana libanais azui yango atia yango na emballage arrange yango atieli 1000 francs libanais oteka bik pona yo loana eza inopportun na moment oyo te apparemment bobanga formalisation ya fiançailles to nde baoboya polygamie omoni eloko wana avant nano banda kopropose eloko wana balinga nano bapropose baloi oyo ekosalaki bakongole bazala stable nde eloko totindelaki bango kuna aza député national biloko ya kosala baloi oyo esengeli basala nde bazosala te ndo monike lelo komi ba Noël docteur Noël Chani ba komi ko sunga bango yo moi proposer ça wana 5 ans bandeli mandat ma proposer pe loi te na lobi proposition yango il fallait ezala malamu ezala au bénéfice ya ba congolais lelo to bala OK to bimisi 1 million naza na musala te nakenda ko sala pa chinois futa kanga 50000 na ko kisa 1 million mkoloni Kindoki politique à l'heure sili ezalaki maloba ya suka en tout cas ma papa Timothée Kaembaza déjà ko sala nga scène que mission ici et c'est monsieur héritier tozaki na senga ko yamba yo pe merci na ndengo ndimi ko ya na biso merci vraiment
tokutani nga na bino mikolo ezali koya bino mpe bopesa ya bino makanisi libanda ya mboka to mpe na kati merci na ndenge bozosunga biso boza toujours wana kotia biso maboko toza wana mpona kosalela bino mosala kitoko lokola bacompatriote oyo balingaka mboka eza RDC me mboka eza mpe moningo aza pene na yo congolais nyonso naloba toujours tolongwa ignorance mpe tolinga mboka na biso congolais tolingana pour que totonga pays oyo ezali mboka na biso mpe mboka ya bakoko na biso totelemisa yango to bâtir sol na yango mpe to peuple yango ndenge esengeli me to assurer grandeur na yango yango nde ekosala ke bafutur oyo bakoya bagénération bakokanisa biso mpe bakoloba ke tosalaki mosala kitoko kindoki politique esili tokutani mikolo ezali koya na susi moko ya koservir bino kimia na ngota na bino.